séparation na yo na Cynthia Kapach. C'est quoi la cause pour les lotos mona ba effet? Nyonso tu olingi. Donc c'est-à-dire que na ko simba libeli au simba. Te parler na autre. Ko simba libeli na. Hein? Ko simba libeli na. Que yo lobi parler na yo. Te parler na nga na sens ni. Au départ Cynthia Kapach. Yo ozala na Cynthia Kapach. Babeki bakenda. Ba mususu bazala va d'équiper bakenda. Yo pe oye pe OK. Mais non, bino tu wana kaka boza mabe. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Merci bien trop chers amis fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur Congo Zibula Meso TV. Abonnez-vous massivement. C'est bien moi votre humble serviteur René Abiri, le cardinal, le Fachi, Mosengo de la presse, dans Mosengo Nabango, Nabiso, P Nabango Nyosotu. Donc vraiment un très grand meilleur plaisir. La reine Omba, depuis quelque part, la patronne à la reine Omba. Merci à toi Lydia Kapajika, celle qui contrôle ma chérie à moi, de gros bisous. Là où tu es, tu salues les enfants de ma part. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Chandel Batantou, Maman Paradis Philobola qui s'attriphasait, Mère Double. Merci à toi Yawili Moucheni, le véritable code mondial. Merci donc aussi à celui qu'on appelle Cornelia Doussi Yabadji Venchi Atembe, le général Jeff de Fao Bakalate Tozalazala Tozo Monana Lelo Tozali na mon ami Junior Dao Oapitoro Solo là, moi Marambebele par rapport toujours à la polémique en Okandenge leki internet par rapport à moi Tsatsa. Donc to make un peu to lukato et parce que vérité vraie version il y a séparation il y a Junior avec Cynthia Kapach maman générale donc na internet. Et alors Junior bonjour. Bonjour René Abiri. Voilà. Cardinal hein? Voilà cardinal. Voilà bonne santé. Ouais ça se voit aux vraiment fort mon cher. Merci. Voilà donc bonne vie bah Makambo et Zorolé. Ouais ça se passe bien en merveille donc Toza toujours mais na ba kisa sara rato na rato ça me sala na biso. Toi na biso bien na ngolo nzambe donc tant que bah Ego HB bazali mon boss tant que bon bazali papa Nanel Window donc Toza la bien tant que bah glorifie moi Kabaza depuis USA na Charlotte Toza bien tant que bah Ogoshi R Pendor de Bordeaux bazali Toza la Toros. Voilà, merci beaucoup mon cher. Nabami Koleleki Tomonio Kotaki na chaîne ya Cynthia Kapach et du coup il y a une séparation tout comme on a HB Monde Info et alors ça se dit que non il y a un problème entre Yona de connexion Cynthia Kapach au moment où na mona même olinga même obunda pour naïe na bandal parce que il y a eu quelqu'un qui parlait de mauvais pour na Cynthia Kapach. Vous avez risqué même yola là dans la police mais séparation un mot ça dit à quoi? Non Cynthia Kapach c'est ma chérie. Cynthia Kapach ta chérie? Ouais ma chérie c'est une question ma chérie. Ah bon? Ma chérie eza muto lingaka mingi. Voilà. Donc yé na lingaka mingi na lingaka trop. Na lingaka bien trop. Mais pour nga kuna ngoma na milobila utu donc na Kapach TV eza parler nanga. Donc na yaka ko sala wana te. Donc na mte soto c'est comprendre. So oyaki ko sala te oyaki ko sala ni. Te zana c'est ça idée nanga. Na Kapach TV na yaka te ke ko sala. Na mte so bat ba comprendre na yaka te ke wana na oyaki bolingo alors. Te donc malembe. Na Kapach TV ezaki parler nanga. Parler nanga donc au moins on a parlé now. Donc on sala makamnyo surtout. Donc on a parlé na yo c'est bon. Na parlé na yo. Ozo sala makambu nyonso tu olingi. Donc c'est-à-dire que na ko simba libele o simba. Ke parler na autre. Ko simba libele nani? Hein? Ko simba libele nani? Ke yo lobi parler na yo. Te parler na nga na sens ni n'habiter na c'est ça non idée na nga pour. N'habiter ko toi na o so tam so na expliquer bien te. Kapach TV il a parlé na nga. Je peux tout faire parce que nabi a parlé na nga. Donc na eza na ko so à tout moment na ko ça les loro tout na lingi. Voilà. Maintenant ce ko lo mais plutôt et c'est quoi problème ya nini? Pour na nga nayaki kaka
nayaki parce que ils avaient parlé nanga il fallait tout ça la naie parce que ala muto na lingaka mingi na l'électro donc nayaki na idée tout ça la naie puis tonga na aider par rapport à quoi ya ça déjà général ayebana déjà abunda ba guerre à makas o to ebite suki appui na yo et contribuer quoi. Non, Aza déjà général. Aza général major. Donc apparemment on n'a pas si je comprends il y a quelque chose entre toi d'intimité on a ça. Pour nandengo zoloba. Te pour la montre que non on a douleur on a séparation na yo. Te kapachi. Et alors question pas douleur te. Yara ke na lingaki nde trop, il faut que toi ndo zalazane à tout moment de ndo zanaye mais est-ce que musala nde ce que sali ke to za subongote tout le monde na subongote parce que na HB kuna pia parler na nga mais kuna ce qu'on a kende ce qu'on musala voilà sokoto zala maintenant ce qu'on a la page TV elle c'est ma soeur c'est ma chérie donc azanyo surtout pour nga soit benga ta na minute junior yande nini te a bengo te na minute oyo parce que oyebi parce que to kondembala mongo tout droit au but séparation na yo na Cynthia la page c'est quoi la cause pour le loto monde na ba effet te il aurait été il l'aurait opiné à grave mais elle dit à la télé que non vous avez été là na idée à que no bolingana na yo comment ko lembisela la Cynthia la page misu pour vous aller na relation amoureuse et remoko mona bofandi boue tellement que comme ça na truc comment que mona mo possible Cynthia la page que na lipeka te lorote alande on a attention à Cynthia lipeka donc c'est l'auteur ande onanga ala sœur nanga donc atana Cynthia lipeka biso ko tozayo to seka to tonga na ye donc place ça ayebi donc nalingaki trop nalingaki vraiment trop nga na loba bela ye ninga za bo ayebi ninga za bo ayebi oyo mtunanga et raisonner ayebi o motema langa et sentir mais yo zolo babwe mais de son côté c'est comme si vous n'avez rien apporté et monsieur a danger tout ça na chaîne nae parce que tu peux moi ton ta la monsieur de monde ba 100 vies ba 93 vies ya moki asuka de monde 50 vies jamais ba 100 vies émission de ya liboso kaka onga na sala oyo ba yambanga ndeko nanga pe Martinez wa sala panda ayambanga émission liboso kaka et pesa makambu donc yo makambu ya mutu munene wa nani mutu munene wa bandalo artiste moi si la boya ya sinkin boy nani wa mutu munene artiste moi mundo ya sinkin boy mutu munene animateur moi kala boy oh wana c'est que ozo s'attaquer na seleo ngasko kumwana na identité qu'on est Serge c'est le wana za patron papa ma passa patron fana ndako ba pigeon bandal mais c'est pigeon bandal wana za listar azali leader sigoyo oyo ala patron des patrons o Serge wana mwana na mboka wana mutu na mboka wana ko ya uta village ya bandal ko ya ko uta village ya problème te mais azali star na mintu a nesika autant sur on a difficulté mais tozo na ya tozo to ke mom ki tozo na question na yé amega asimba siro Elmara tu vois comment est-ce que Elmara c'est qui? Pardon mon frère. Voilà. Toi tu as deux tendances. Ouais. T'es solo là, sans à l'aise. Je demande Elmara c'est qui parce que moi je connais pas. Si ça va aider nanga après na longa ce qu'on a question là. Voilà. Donc ndengezana amekara a touché père na biso père na spirituel mon potu. Pour les lobiso sotrement mon potu c'est par rapport à Fally Ipupa. Les loso qui tourment ba esprit na bandal les loso ba jeune ya bandal ba soit compléter pour te dire que tous alara na Fally na biso to betela retolo la bandal et puis en Afrique mobima pour ne pas Koloba na Congo Fally Ipupa Elmara muto même ba musicien partout muto idée ba musicien zo elamba zo voiture au sala clip donc nandinga bon na sala émission na ekanga ba série ngubi donc akina ba sala vidéo na Serge mutu munene donc ba série sala vidéo na mère na biso mimi chikero ba série fasha émission na sala epesaka de makambu déjà quand on a hier na batu ba critiquer na batu ba kumisa na batu ba donc kapasha ibi sinta kapasha ibi ayebi voilà tozongaka toujours na makambango ya Cynthia Kapasha mais apparemment il y a eu trop de départs tina ndenge to bandi na wa séance qui airbag si na ndenge bandoki ga ndé ba yeko détourner chaîne
na ndenge pe Kapashi makambo na rolo na TVT ayebi makamto sola qui pour vraiment décourager. Elle était dessus tellement que en d'autres la airbag naïe par rapport il y a abonné comme à 20 000 déjà mais au moins ça mais pas souvenir les lots 10 000 déjà donc Kapashi TV déjà 10 000 déjà abonnés c'est bon donc na soutenir YP présence dans et puis na bundeli makasi. Voilà au bundeli makasi mais apparemment il y a eu trop de départs départ Cynthia Kapashi yo ozala na Cynthia Kapashi babeki bakenda ba mususu bazalaka va bekipe bakenda yo pe oyepe okei mais non bino to wana kaka boza mabe te netsinga ba départ wana ngana c'est bon dites-nous vrai vous reprochez Cynthia Kapashi de quoi te nga ba départ wana natika ponga kuna ndo mara Cynthia Kapashi. Donc c'est-à-dire qu'on peut dire qu'elle n'est pas digne d'évoluer avec les gens. Soit Cynthia Kapashi, elle est incorrecte, on peut dire incomplet, elle est incapable de gérer les gens. Jamais. Parce que gérer, c'est difficile. Hein? Jamais. Moi, Cynthia Kapashi, je suis fan de la batte. Moi, je suis fan TV, émission. Bon, au fan nanani, comment on échappé. Bon. C'est bon, tout évolue. Mon caméra zoanga bien. Émission Borobo mon vidéo. Moi Cynthia Kapashi. Voilà. Alors thème moro ya bien et au fan na bato. Non, c'est l'ignorance ça. Te wana selo yo pour na fan na na umel na ata lelo so na bina kenishi na bova na kenishi. Te bato ba talo ba mona ka kozo kosa. Ouais. Te oh ngana lo ba na ngai tika na lo ba yo est-ce que yo fan na Cynthia Kapashi? Yo zala nai. Bato bazala na wana o bakenda wana baza mieux que ça pour témoigner qui motema mabe na ye o ba manka moni bango ba moni to aboy tous na ba tout enviera batuté voilà moi so yo rena birizara rena biringa mubutu na mubutu question que ba oyo ba longwa ki wana to ba o ba beba na Kapashi bando envier Kapashi tenga pe na ko marara Loi Kapashi nga pe na mara mais oebike nini toyokaki pe ba rumeur moko que non ozoloba que non ba patron kutu ba patron to pe ba patron na ba chaîne mususu bazo évoluer ba okende quand même attaque sur qui mais Cynthia lokolo kilo et comment la mato ya Cynthia ah non te mais ya ngwana nde to ba rumeur o fanda ina batu olobi que non te Cynthia Kapashi lokolo kilo non bato ekirite na non bato te ki o mutu ya ba ekiri na fanda na ke jamais Cynthia Kapashi na lela fort o mela to Cynthia Kapashi na ebité quoi na ebité o aleki na Congo voilà net ba mame mili ye musanigara ko siblara Cynthia Kapashi net mame mili mutatia na ba bota mabe na oui si ala ta la mama be o la ta te poso mabe la mama be na ebité face mabe non comprendre. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette très belle et grande émission. Abonnez-vous massivement sur Congo Zibulameso TV, la parole de René Abiri. Merci beaucoup, mon très cher ami. Tout ce pays makas na passage na yo. Nete soko lobani ni pona bandeko o baotala. Te na lobara lomo net batu oyo. Omoni aboué net na monde pe ba journalisme oyo monde ya ba journaliste. Ne aboué photos à peu fier. Il y a Cynthia Kapashi, le rôle là, les lobes ce qui est autorité morale, ce qui est autorité morale. Autorité morale, nani, c'est l'obino. Cynthia Kapashi, abanama TV Kala. Cynthia Kapashi, autorité morale et internet. Abanama TV Kala. Yende to robenga autorité morale. Ba mususu autorité morale, abani nega internet Kala et puis ayambi nani. Ayamba nani, asala nini, apara kofinga. Pour bien autorité morale, il y a Rofinga. Vraiment, non, comprendre que Banderuna Piso, vraiment. Pour finir, tous les gens. Pour Kabaranzo, Totro, Azama, Colobien, Maman, donc, autorité morale, n'a pas bien autorité morale, je comprends Bango pour Bango. Bango, Bato, Rofinga, Netirina Biri. Depuis, à la équipe Ninité, a changé au monde. C'est discipline, tu comprends. Donc, au santé, Netier, à Roya, donc, merci beaucoup, Cynthia Kapashi. Allez là, trop. Voilà. On est ensemble, Yomo Yebi, donc Kati Yebi, donc bon, on a remercié
mon vieux Igo HB, en même temps mon vieux, en même temps mon boss Igo HB, donc hein, papa Nanel Window, mon vieux, donc on est ensemble. Mon sponsor officiel, donc Babi Ogoshi, hein, Ogoshi Air Pendor de Bordeaux, mon vieux, vraiment, donc on habite Bakalaming, il était Bakolé, on habite Eko Mapo, Bada Likolo déjà. Voilà. Dans quelques heures, et Eko Manango. Et puis, Juloli Chostar de Bordeaux, Salara Marmondo, Salara Mobutu, Couronne, on a tindi l'angan au pays, Couronne, on a tagi, on a donc Salara bien. Et puis, Glorfi Mwaka, depuis USA, moi, Simoro Boadim, Nabajane, Eko l'équipe a comme on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, Junior Dao. Merci beaucoup. Merci, Nabatonio surtout. Voilà. Merci Nabatonio surtout. Batala Ebiso. Merci donc chaîne Congo Zibula Meso. Congo Zibula Meso. Merci Nababonné surtout. Donc il y a Congo Zibula Meso. On vous aime. Voilà, merci, abonnez-vous massivement. Merci à celui qui a été derrière la caméra, Ibaka Godi Kabasele 9 na pointe. Merci à la grande équipe de la réalisation de ces très belles et grandes émissions. Merci beaucoup à vous. Abonnez-vous massivement. Il y a Myriam, il y a Bastar, donc merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Congo Zibula Meso TV, il y a la reine Omba, mon pépé Oyo Bato Bapemelaka.